Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. La grâce à Nzambe, ngapi naza très bien. Alors lelo, toza na recette na biso ya lelo. Toza la pondu ya limbondo. Pondu na biso ya limbondo yango oyo. Toza na pondu, deboula pondu. Toza na ngo limbondo. Na kati ya limbondo na biso totia Thomson na biso. Thomson nyonso ekota na pondu ya limbondo. Parce que pondu ya limbondo, il faut osala ngo mbisi ezala ebele. Vrai pondu limbondo batia mbisi ebele na kati. Thomson nga na préféré na Thomson. Thomson totia na kati ya pondu et eloko oyo ko accompagner pondu na biso. To sala liboki na biso ya ngolo na ya kotumba, to tia na papier ya aluminium na papier ya four. Après pembeni sola to na mwa taba na biso, to tumba on pe pembeni. Oyo ko accompagner pondu na biso ya limbondo. Toza na besoin pilipili. Pilipili na biso totia na kati ya liboki na biso. Pilipili na biso yango wana. O bana mike balia liboki te. Toza na besoin ya matungulu na biso, ndembi, poireau na biso yango oyo, poireau. Toza na besoin ya concombre yango oyo. On a besoin de concombre wana C, pardon. On a besoin de ail. Et puis on a besoin d'aubergine. Aubergine on na piment de biso ya vert. On a tout ça dans le limbondo. Et puis on a fait mafuta mbila. Mafuta mbila na biso yango oyo. Tout ça on a besoin na pondo. On a besoin de bicarbonate. Carbonate na biso yango oyo. On a besoin mungwa na bouillon na biso ya kulenga na sala na ki ba na sala ya biloko nyonso kana bouillon oyo. Voilà. Citron oyo nde to tsona mbisi na biso ya mbisi ya maïdolo na ba ail toza na muscade, toza na tangawizi ya poussière. Et puis toza na ail pe ya poussière, ail ya poussière to sala na motaba. Ah, toza na piment de ya rouge. Donc, le biloko na biso oyo tosalela lelo pour les moments yango oyo. Sauf imprévu. Voilà. Sikoyo, bopesa nga temps, nakende tia pondu na nzungu, na bongisa ba épices na ngai, na bongisa pe Thomson na nga, na banda na pondu, na na nzungu na moto. Après, tokoba na ba étape mosusu etikali. Voilà, à suivre. Voilà, pondu na biso yango oyo, nazo ketia bicarbonate sikoyo. Natie lutu moko, cuillère ya café. Ya bicarbonate na chango de. Voilà, na bakisi soso moko. Natie 2 cuillères à café ya bicarbonate. Donc il faut attention bicarbonate de vérité pour sortir belé et ko bima bien te obebisa pondu. Voilà, ce qu'on a okende ko sangisa ngo après na tia ba épices na nga mosusu. Voilà, on mélange en sikoyo pour vraiment esangana. Carbonate esangana na pondu. Après sima na okende kotia sikoyo ba épices. Voilà. Voilà. Voilà, on a mélangé pondu na nga bien, bicarbonate penzi koki bien. Après sikoyo na okende kotia ba légumes na nga mosusu. On tient ce aubergine, on a kati aubergine, na concombre, piment vert et piment doux ou ya vert, na poireau, na matungulu. Voilà. Donc les sikoyo, kotiango pour tout chango sikoyo na moto. Voilà, la tiba légumes mosusu, on tient maïka mukie, on tient mukita mukie. Après sima na koya kotia poisson na kotika ngo sikoyo ebela bien mafuta totia sikoyo te mafuta na kotia tansi ntango obela. Voilà. Voilà, natia mai moke te yango oyo. Natia kaka mai moke. Ndani mbondo batiaka mai ebele te. Oyo permettre ngo kaka ke etoka. Voilà. Natia mai moke.
sikoyo naoke kozipa yango mpo etoka mwa mokie ekita mwa mokie apres nsima nde na kotia poisson na nga na ai. Voilà, parce que bapondu eza bapondu ya poto olamba ndenge moko te na ndenge tolamba ya kini. Bapondu eza déjà ewumela awa epuis banika yango makasi yango moi natie baépice bapoivron et poireau na poivron na babiloko nyonso na katikati na bakokomba na kati ya minene mpo pondu eza ya konikama makasi yango naosala yango système mosusu. Voilà, nafungoli moto sikoyo naotika yango ekita. Voilà, tonso na biso mpe yango nasi nasali nabongisi yango déjà na ai yango yolanda nsima asiko na nini assaisonné taba na biso. Voilà, naobanda na citron taba na biso yango oyo nabandi na citron natie mwa citron taba eza nango compliqué te natie mwa citron moke. Après nazozwa bouillon na biso ya soso nazwi bouillon natie mwa bouillon ya soso moke kaka. Après naobakisa moutarde eza bien makasi vraiment surtout na biloko ya kotumba. Voilà, après nsima après natie poivre blanc. Voilà, après natie piment doux oyo ya rouge. Voilà, sikoyo naketia mungwa natie sikoyo mungwa eza nango mingi te natiaka mungwa moke. Voilà, sikoyo naokende mélange yango. Pardon, avant na mélanger naotia sikoyo ai natie ai mwa ai. Voilà, sikoyo nao mélanger ai ka moke donc notia mwa huile moke mpo na kotumba yango mpona efacilité mwa ndenge na kotumba. Voilà, sikoyo nao mélange okende sikoyo komélange taba na biso. Voilà, na mélange taba na biso mpenza bien na balusi yango bien. Alors nakende sikoyo kotika yango ekota mwa assaisonné ekota bien nafandisa yango ata pendant mwa 10 à 15 minutes bassaisonnement ekota bien. Après natia yango na four nde nakende sikoyo kosala mbisi na biso ya mai. Avant nasala mbisi ya mai nazokende sikoyo nanu kokipe pondu nazotia sikoyo bomoni ezotoka bien soki omoni misi fulu boye seke bicarbonate ekoki bien. Sikoyo naoke kobakisa ai natia na poisson na biso na kati. Voilà, natie sikoyo ai natiaka ai na nsima mpo egarde saveur mpo ai soki etoki mingi surtout na balégume saveur nango esilaka vraiment. Alors natie ai sikoyo nazokende kotia poisson na biso. Voilà, tie poisson etoka nango tie kokita. Voilà, voilà natie poisson sikoyo nazokende kozipa yango ekokita nyonso ntina se ekita nango. Après nde toyebana po balusa sikoyo nake koassaisonner mbisi ya mai. Voilà, mbisi na biso yango nasukoli yango propre sikoyo nakende kokata bandembi babiloko bapilipili mpona assaisonner yango mpona kotia liboke. Mais sikoyo nakende kotia taba na biso na four. Voilà, voilà taba na biso yango oyo et assaisonner très bien. Sikoyo naoketia na four nasi nabongisi déjà natie papier na ngai ya four nazoke sikoyo kotia taba. Pondu na so mpe yango wana ezotoka ezokontinue kotoka ebela mpenza bien. Après nazoke bakisa mungwa mokie nsima na kotika yango susu. Sikoyo naobakisa mungwa na pondu naotiaka na mungwa mokie po déjà bicarbonate mpe déjà ezalaka mungwa. Voilà, nasipa yango susu ekontinue na kotoka nde nakoyeba na kobalusa. Sikoyo naotia na taba na four. Voilà, taba na biso yango oyo natie na four naoke kotisa yango na four yango wana kotia yango na four nakende sikoyo kokanga yango. Voilà, totika yango ana ba 40 à 60 minutes pour ebela mpenza bien esala yango kuna na moto. Voilà,
nakende sikoyo koassaisonner ngolo na biso. Voilà, asiko naoke koassaisonner mbisi na biso mpona sala liboke ngolo na bandi na kotia ai na rape ai. Voilà, ai il faut ezala mwa mingi. Voilà, après na oyo tia ndembi, matungulu, pilipili wana bomona nsima. Voilà, na banzino na ai aso. Sikoyo naokende otia muscade na jus ya mbuma mpo eza na gaz makasi. Gaz bien saveur plutôt pardon. Saveur. Voilà. Naotia citron. Citron. Natie citron. Citron moins. Voilà. Après natie piment et poivre blanc. Ici, oui. Sikoyo naotia ndembi na céleri. Na tout ça on a niqué la mouinexité. Naotia en boy. Voilà. Après, naotia matungulu. Voilà. Sima naotia pilipili. Natie pilipili mibale. Voilà. Après nazotia sikoyo bouillon ya poulet. Natia makasi ya cube magique. Natia nango bouillon. Natia nango de. Voilà. Après sima nazokende tia sikoyo huile. Avant natia huile natia na mungo. Natia baluki mibale. Voilà. Ezaka mbisi moko. Après natia sikoyo huile. Oui. Voilà. Ok. Après les sikoyo, na okende sikoyo, tia tangawizi. Tangawizi natia tangawizi kama moke mpona koyebi ke esa mwa goût moko bien. Natia kama moke kote. Voilà, sikoyo nde naobalosa. Voilà, wana naobalola yango. Tie ai na biso. Totie pilipili, bitungulu, céleri, ndembi. Voilà, tangawizi moke, poivre blanc, na mafuta na biso na citron. Sikoyo naotia mwa moke, après naokende kosa bakasa nanga. Kasa qui n'a pas papier l'union na papier ya faux. Voilà. Voilà. Tout le pondu na biso voilà. Ah c'est quoi au moins pondu penza bicarbonate de coquille. Puis pondu vraiment il risque to ke longola mbisi to longola mikoa po to tia sikoyo mafuta to chango soki. Pondu tokitia ngwe etokana mafuta te. Voilà. Donc il n'a pas vongola mbisi. Voilà. Pondu na biso yango oyo na vongoli mikoa na Thomson. Sikoyo natie Thomson yango mkoa moko elekani. Allez, sikoyo awa nazoketia mwa bouillon moke mpo nasali nanga cube magique te. Bouillon nanga moke ya poulet. Voilà. nakotika yango sikoyo etokanga moke. Après sima naokitisa yango natie mafuta. Voilà. C'est moi pondu na biso garder toujours couleur na. Voilà. Voilà. Sikoyo naotia bapapier ya million mpona tia mbisi ya bisa. Voilà. Voilà, on tient na papier mosusu. Après on va aussi papier oyo ya faux pour papier le mieux vraiment ils en ont en matière mort bien, il y a moins bien, ils en ont bien mais
pour préserver la santé. Na basi papier nanga ya faux na chango te. Iko yenga po na pesa makasa nanga na ngoti makasa poanga na te papier au posa la te na papier au eza très po pe balambila ngo. Voilà. C'est quoi là que le chango c'est déjà. Si. Yes. Ça non pas du Pokémon encore. Ça non pas un bisou encore. Si. Voilà. Ah, c'est quoi yango? Ala sabino. Voilà, je suis en haut. Là, c'est du four au kanga. Voilà. Au kanga bien. On a maïs kota. Voilà. Voilà. Comme ça. Parce que moi, comme ça. Je vais ça. Pour que je vois. Pour maïs kota. Non, basta, papier un peu sur. Voilà. Voilà. Du coup, il y a biso yango. Amoni, na kati kuna eza ba papier ya fort. Siko na kendo chona nzungu. Vous allez l'observer. Voilà. Au moins, la carte est en zoom. Au moins, il est là. Voilà. On est en zoom. On est en zoom. Il y a un mène. Et puis, on est en vapeur au pot. Mais il y a une carte de libo qui est. Et c'est différent de libo qui est en salle. Il y a un zoom qui est aboyé. Il y a un net, il y a un lamba. Bon. Au paysan de nous. Voilà. On est en moto. Na moto après sikoyo on sikoyo liboke na biso boke na biso ngoyo na tie na kati. Voilà. Mwende ngefani. Voilà. Tena on filo azipa. Voilà. Liboke na biso ngoyo mwende na sali yango na chango ilitoka boye ekobela boye. Après, on pondu na biso ebeli nazolinga siko na kendo tcha mafuta na biso ya mbila. Voilà. Mafuta na biso ya mbila. Mafuta mbila yango yo. Voilà. Vous likez vidéo, vous sanate, vous s'abonnez massivement. Voilà, tabana biso yango ebeli nango très bien. Siko yo etikali mbisi na biso pondu na biso pe ebe. Voilà. Nazo kesko otcha mafuta mbila na pondu na biso. Voilà. Mafuta ngo ya kutanga makasi. Voilà. Totie mafuta na biso na pondu to okende siko ko balusa. Vele ngondo balamba ngo boye. C'est différent na pondu amai. Voilà. To balusa ngo puis to tika ngo juste et puis mamukie. Après c'est manangonde to servir ngo. Voilà. Voilà. Le que la biso ezo continuer na kobela. Etika na mukie. Pour ebela na moto kita pondu na biso c'est belaki. Pondu na biso c'est belaki déjà pondu na biso ngondo. Voilà. Ce que les poquets, ça va se faire déjà. Et bien qui en goyo. Voilà, à suivre. Voilà, chers amis, les poquets na biso yango ebeli. Ebeli kitoko, au moins quand on a checké na ba papier oyo. Ebeli penza kitoko makasi. Ebeli bien. Liboke na biso ngolo on a sali on ndenge mususu ya liboke penene ta bakasa
Voilà. Liboki na biso yango wana na bapilipili na biso. Ebeli mpenza kitoko. Pe pondu na biso ya limbondo yango wana. Pe toa na taba na biso. Totumbaki yango, voilà. Pondu na biso ya limbondo yango wana. Yango wana ebeli kitoko. Pondu na biso yango wana. Toza na taba. Toza na liboki na biso. Oyo toti kosala sikoyo. Voilà. Tokomi na biso na suka. Soki mpe kosala yango. Ezala kitoko mingi. En tout cas, ezala bien makasi. Kolia yango mpe liboki okolia yango na mapa, kwanga fufu, comme olingi ya pamba pe. Pondu na biso limbondo yango wana. Et puis taba na biso yango. Mpona lelo tosuki awa nde tomonani mbala nsima napesi bino nyonso mbote mingi. Nzambe apambola bino. Bon appétit. Bon appétit. Voilà. Ok. Bye bye bye. Ciao.